Bandeko balandi nyonso mbote sika bozwami ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu ya solo baebanso bakolanda biso en direct ya Kongo alenga TV tozali liboso na biso na mobundeli monene Liso Polele Peter Ochudi Liso Polele oyo boyebi bino baso grand résistant tokutani na ye na lombango lokola tozali bapanze sango tokoki koleka boye te Liso Polele mbote bote ndekorangai Kongo alenga oyanga moko Liso Polele nakutani na yo me nakotika yo leka boye te ya solo tozali na baaktualité ebele oyo ezali koleka na mboka ya liboso bokundami ya papa Honoré Ngwanda oyo tobengi président ya résistance président ya Pareko aotaki kokundama na mboka France kasi kokamwa baepenza bazalaki na ye ceinture na ye ya Pareko Liso Polele ozalaki na kati tomoni yo te alo liwa ya papa Ngwanda elobeli yo nini to basouvenir yo oza nango mpo na nini yo monani te na enterrement ya papa Honoré Ngwanda. Bon, merci ndeko nangai Kongo alenga, merci pe na koyeba mosalo nga nasalaki na kati ya lingombo babengi ya Pareko ya liboso na koyebi soki depuis 2000 presque 2000 fait à 2017 nazalaki su moko ya bana ya Pareko te elingi koloba ke nasi na tika ya Pareko. Bon, nakopesa liboso mes condoléances na libota ya papa Honoré Ngwanda Zamboko Atumba mama oyo atikali veve mama mes condoléances pe ba ndeko na ngai oyo bazali bana biologique ya papa Honoré Ngwanda mes condoléances nabosani pe te mama Sele oyo azali leki ya papa Honoré na PCP mes condoléances mama na ngai eza mawa mingi eza pe papa Honoré ye moko te ezali pe na ancien secrétaire général na biso na kata Lingomba pasteur Faustin Shungu ye pe atikaka biso samedi papa Honoré aye kotika biso dimanche vraiment Nzambe azala na ye na koloba ndenge olobi Kongo alenga nazalaki te bo vraiment biso tozaka ba hypocrite te ndenge na sala longwaka na lingomba na biso ya Pareko na longo na lingomba biso ya Pareko na ndenge ya malamu te yo moko yebi yango esengelaki te nga nazala wana esengelaki ete na souhaiteka libota momba papa me condoléances me libanda matondo mingi tomoni absence na bino lelo presque bato mingi oyo bazalaki so na Pareko te bomonani te mais lelo toyebi ke Pareko ezali kokambama na mama Candide Okeke alors bino en tant que ancien ya Pareko est-ce que bozali d'accord po tomoni mama Candide pe tomoni ete na enterrement nini yango za koleka na kati ya Pareko ndeko na ngai Kongo alenga tosi tolongba na Pareko oyo etikali na nsima na Pareko etali biso te surtout biso tolongba na Pareko toa na esprit mais mutu oyo alongwa na Pareko oyo atalaka kipakisi makambo ya Pareko etali ye mutu okola nga etali ngai te na yebi oyo kuna bakosala te bavote mama Candide bavote nani etali ngai te mais yo Liso Polele bato ebele mpe bakizaki yo bato balobi ke yo ozalaki mutu oyo ozwaki bambongo ebele ntango ozalaki na Pareko eloko wana okoloba nini lelo olobi koza so na Pareko te bon ezali pasi mawa mpe soni kaka ndenge na banda kobela yango na baradio ya résistance Kongo alenga moto lokola ngai Liso Polele Peter Ochudi Kaombe na banda kobatama te yo moko oyebi ndeko na nga place touti na matanga awa oyoki bandeko na biso tozalaki na bango na Pareko oyoki témoignage nini bazopesa mpo na ngai soki nga naliaki mbongo mpona kotrahira Pareko Nzambe ayebi soki nga nazwaki misolo oyo ya ngai ya pasi na ngai ya kosala na nga Kongo alenga nsima na ngai na bana tata na ngai bana mama na ngai bo baza nsima na ngai ba 19 ezala bana basi bana mibali nga nde yaya sako konte bana batata mwasi bana banoko bana ba papa leki bana na libota moko munene
mais soki nakozwa mbongo na ngai nayebi ke bitumba mpo na mboka nazozwa yango nazopesa yo ngoli yango le yango na nsima epi yale kaka kolobaka yo liso polele ale mbongo boye papa soki ngai liso polele nalingaki nalia mbongo toza bato ebele na radio ena tozalaki sollicité parmi bato bazalaki sollicité po bali ya mbongo ngai liso polele azalaki mais nalaka nzala te ndeko na ngai oyebi te nalaka na ngai nzala te nakozala mbongo yango po ani soki mpe nalingi nakɔta na mouvement songolo pakala ngai liso polele azalaka hypocrite te nakobatama mpe te nakokɔta na nko mpe nakofanda na nko eza moma yango te naza mpe na besoin na yango te mpo nazalaki na misala ebele azosala ozomona epesaki nga ta wana te alo lelo mais eloko olobi na bambongo wana yo oyebi te lisolo ya sindika dokolo ngai nalobaki keno mouvement citoyen ya sindika dokolo kome kosunga peuple congolais vraiment tosoutenir yango nde likambo ebimaki ngai nazwi 1 million bapesi ngai 1 million ya sindika dokolo mpo sindika dokolo ya camarade na ngai mpo sindika dokolo aza mwana mama leki na ngai mwana tata mwasi na ngai azwi ka 1 million ke ngai liso polele aza danger ngai nde soki suka ya barésistant azwi 1 million apesi ngai balobango na radio oyo radio wana parmi bato batisaka radio wana bato bana kongo bakobosana te ezalaki liso polele te mais moto wana asalaka émission na koloba biloko ya ndenge wana bato babenga ye batuna ye akonfirma bato ke ya solo mais lelo aza wapi akende kolela mama na kisasa na nsima nango batikali kolalela ye mwasi na bato oyo bazali banda otinda yake noloba biloko ya ndenge wana ozomona te yo oyebi nakolobela mingi te soki naliaka ye million tongo tolia biso mibale merci congolais liso polele lelo eloko nini okoyebisa biso mpona avenir apareko malgré bolongwa na bino mpo tokotala batoilete mosusu avenir apareko lelo bino bolongwa bokoloba nini droit ya koloba yango te me nakoyisa bango kaka balingana na bosolo bakolingana ndeni tozomona kopanza balingana na bosolo mpo apareko ezalaki ya bango tokutaka bango na apareko na bango totikeli bango apareko na bango balingana na bosolo soki verité eza te entre bango soki bolingo eza te entre bango bakopanzana lokola mbinzo lelo professeur Yombi aza kotelemela bandeko mingi ya pareko bazala bomoko baloba baverité oyo yali mpo te résistance ezonga eloko nini okoloba na likambo wana oyo tozolanda na batoilete qui est professeur Yombi kongo alenga ngai natikali koyebana na professeur Yombi te nazolanda ye lokola ndenge bakongolais nyonso balandaka bato bazoloba mpo na mboka aza congolais azosala oyo esengeli asala na kote na ye mais eloko oyo yo lobi ke azopanza apareko yango na biso kaka apareko bazala bolingani ya solo ozo comprendre bolingani ya solo parce que soki bolingani wana ezali te eza mawa do bazala bolingo bayokanaka mpenza na bosolo parce que soki bato alobi babimisa makambo apareko moto bazwa baku bamela bango bambongo eza scandale mais bato wana bafani na bango calme ozomona te bato wana bafani na bango calme mpona respect na kulutu honore mpo kulutu honore azalaki numéro 1 apareko me abanda odirige apareko te mpo abanda koyebaka mazoleka koto te mpo apareko soki esi epanzani bato batikali mibale bakoyisaka no kulutu danger biso ya danger ozomona te résistant eza soni ndenge ozobenganga résistant tosala nini ya malongo naki résistance yango kongo alenga toliami nakosangisa 50 euro nde bokolibere mboka bokolibere mboka na boyokani eza te liso polele lelo moto nyonso alingi abimaka ye nde gangi na bato tomonaki bango lobi bazosoutenir kabila baye na résistance bakomi bakolo résistance ozomona biloko yango moto akofinga ngbanda lobi okomona mpe na matanga président ngbanda telemi ona résistant moto afingaki vie ngwanda lobi azofingafinga na kopesa exemple moto kola nani Patrick Chibango na bato apareko ya solo yaki kunyatana na matanga nani ya papa honore tobongisa maloba mpo maloba na biso kande okanga biso tobongisa koyeba kosola mpe koyeba koloba résistance ozoloba résistance ekomi biteni boni mais lelo papa ngwanda aza susu te balobi ke
colonel Odombo ye mutazo wa résistance na ebité bido attaque ato lobi kombo na résistance ezali soni colonel Odombo alinga zo wa résistance omoni yango ndenge soki yondo poni colonel Odombo yo aza congolais soki bapuni na résistance ba résistant ya lelo babomi etali bango do ba résistance alobi olingi ete non papa ba résistant bakopona ye baponi ye ozomona po biso baoyo tokosala su biloko wana te tokosala su biloko wana te tokomotalaka motikeli bino bato boye koyela résistance confusion ekotela bango ya lolenge nyonso okofanda boye okingandi otikolia mbongo okingandi otikolia mbongo me nzoka nyonso kobomisa bana ya bato biloko wana ebanda kala tobanda koyeba yango te mais tokocomprendre ke no ennemi ya congolais azali congolais obo tofandi nyete tokomotala babandes bayuma tokomotala ndenge bazobeta na mabaku nde bazobeta mabaku bitumba likala baisopole tobanda koganga banda koyoka mais leza so koganga te ekoma kotala papa okende kolobaki oza résistant oza meme na nsima na yo ndenge tomonaka bato nyonso azaka na lobi nini ekosoutenir yo résistant nakosangisa vero o tokosala marche lobi bosangisi na kati ka marche wana bato basimbaki mbongo na bale bino mpe yango ale bokotambola bouti ati Paris yo yebi tokomi kuna toke kotambola totambole tokomi liboso soki ya UNESCO totelemi memo yango eza api moto amemo mpa komonana te bopanzani wana komba nde bokolibere mboka yango ateza na maboko ya bapaya bokolibere yango na ndenge wana bapaya oyo baza na oyo baokipe mboka na bino bao baza nsima na bango baza ndenge nini bamiliare nde ezosakana mpo na mboka na bino ekende me congolais soki motema nezaka mabe tokolonga eloko moko te congolais alongola zuwa alongola motema mabe congolais azala mpenza ke akufela mboka ne na bosolo ayeba valeur ya mboka na ye mboka ne kobonga bato tozolobaki yo bakotela biso baza ndenge nini ya mboka moke te me komi bayebi eloko bazoluka lelo bino bozotepatepa kaka kolelalela kaka mboka mobimba tolelaka kaka ya solo matondo mingi mboka mobimba tolelaka kaka bandeko balandi nyonso tozali en direct ya bino ndeko kongo alenga tokutani na liso polele tolingi totuna ye mituna ebele liso polele lelo mboka eza so malamu te président félix kuna mpe na mboka ya congo makambo ezali kokende malamu te tomoni likambo tokoki kolekisa yango te bana ya mike na kati ya Goma kuna na Kivu bazali kotelema balobi ke président Félix alobaki ye akokufa mpona bandeko ya Kivu bana mike ya ba 10 ans 12 ans jusqu'à 15 ans 20 ans bamarchaki mpona kosenga soutien ya président Félix président de la République démocratique du Congo mais eloko akokamwa tomoni basoda bakangi bana wana yo atake congolais parce que tolongole nanu eloko ya résistance attaque congolais eloko ni okoki koloba na likambo wana komona eloko oyo armée na biso to bapolice na biso basali kokanga bana mike oyo bazali korevendike badroit na bango kokanga bana mike kongo alenga eza malamu te atanke moboti kokanga bana mike parce que na beni wana nga aza petit sere na nga propre aza na beni wana tamusu na bano bakangaki bango tamusu mwana pe ndoko na nga bazaki na kati eza malamu te tokosepela nango te ozomona tokosepela nango te mais soki tolobi ki eza Félix nde moto akangi bango ndeko na nga nayebi te eloko ndenge oloba omoni kongo alenga tokomi mpe lo na babitumbo tokota ozomona tokomi mosika na bitumbo tokota towana bapoto awa ndeko na nga tosala neti bana ya bundes ya solo tofandaka na Allemagne tomonaka mpe ndenge politike Allemagne etambolaka est-ce que babengaki président Félix nde président Félix abengi kuna bi kokangelanga bana wana ou bien ezaka bazosimbisa etosi omoni ntango boyokana eza nango te et président Félix mpe akosala eloko moko te mpo na nini nabengi président mokili mobimba azotambola bato nyonso azobenga nani président no ayaki na Allemagne awa eza mama na biso Angela Zwa ayambaki ye te ozomona te mais aza président de la République démocratique du Congo tozalaki na président Félix na komba tokoki komituna te ndenge nini pupu yakomi président ozomona te soki tokomi na baniveau wana nde tokocomprendre monde ezokende wapi soki moto oyo lobi eza nsima na yo mokolo balobi oyo baza nsima président Félix na lobi eza nsima président Fayulu jour bakobisa bango keno
beaucoup de lobby na tongo omoni bato nyonso baganga kaka pembe na bango bakosituka mama bazaiba bato nyonso azolela lela wate o a trahir politique politique a trahir kane lobby soki eza lobby ya bamama bazaiba na lobby ya président Félix balobi ke non bosangana kaka baokipe bino peuple oza pembeni ya président Fayulu oza pembeni ya président Tshisekedi batela maloba na yo batela munoko na yo okosufrir okobela maladi ya motema babatela maloba ndenge nini mboka ezokende mabeli supulele biso bakongolais tolingaka boyokani te kongwalenga tolinga boyokani te mais eloko nini ezozanga bapoliticien nyonso wana bazalaki ensemble eloko ezangi bango te bakutana babikitala eza Congo eza Congo oui président Félix asi akoti asi ateki mboka ndenge ezolobama asasali boye tokutana tofanda tosolola tolingi nini mais tango biso bakongolais ezaka biteni eloko moko te alors avenir ya gouvernement ya sika oyo ebimi avenir nango yo koloba nini mpona avenir ya gouvernement ya sika mais tomoni badepute bandimi ke non selon premier ministre makambo asololi eza bien wana vraiment nga naza na commentaire te matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso tozali bakisa omoni bakongole tozala bolingo mpona bolingo ya solo omoni lelo bamboka na biso kongo alenga village nao lelo est-ce que velo elekala kati na mayombe kuna makambo ezokobeba na bakongo okomprendre ndeko nanga siko tokofandaka tosalaka kofinganaka Félix yo papa omoni ndeko nanga soki kongola komi na do tolobaka président Félix aza na raison ya kolobaka diaspora bakongolais bazonga na Congo mpo baya kobongisa mboka na bango papa azali congolais biso nyonso tozali bakongolais eloko nini ezozanga bapoliticien congolais bafandano bango boko na mokumba wazwa ya mboka bayokana basolola bazwela peuple solution mais bapoliticien oyo wapi corruption ezali meme Félix ye moko azoloba bango baza koyiba mbongo na leta mbongo ezali kokende lisu polele bapoliticien oyo bakovanda oyo bapoliticien nini tozala motema malamu tolinga Congo tolinga mbongo ya Congo te oza mobola lobi awa na pouvoir tukoleka okota kuna mobola bakomission ministre bakomission okomi millionnaire ale oye awa na bitumba na résistance o ngai ennemi ya Kabila apesa ko pouvoir oza mutu uboza mutu te tolinga mboka o ndeko nanga omoni badepute lelo bazobunda soki aleli kayabo akati ata ndambo apesi bato bavotaki ye ifo kondimaka bango soki ba Eliezer Tambo na makandiso na monaka ozangi beki otambola ya kobenda na lipapa na maboko na se apesi beki soki ba Eliezer Tambo babina ndenge na ta 20 40 papa ndambo bato penza lesili no me bolingo ezate matondo mingi ya solo bandeko tokomi na suka bolingo ezate na bakongolais lisopole un dernier mot message nini okotindela barésistant bandeko na yo ozalaka na bango mbote na Esther la grâce la mobange na bango siko ozali bamama ebele bazali kotelema dada bambote na yo message nini lelo okotindela barésistant combattant oyo lelo bazali kolobaka makambo ya Congo mais bagroupe mpe ya bacombattant barésistant oyo ekomi ebele eloko nini okoloba lelo oyo yo ozali moko ozalaki kala mpe na résistance lelo tiki bango alors conseil nini okoki kopesa non conseil nga na kopesa mutu te conseil tosi tokoli toza baresponsable nakosenga na barésistant avant ondima mutu aza résistant solo tala ndenge aza kovivre estce aza responsable aza na mwasi na ndako na bana na ye na ndako ou bien aza gigolo mutu andenge wana koya agangi bolobi ke ya danger ye nde résistant barésistant botala baresponsable na kati ya résistance oyo ebike bakobunda na bosolo botala bango aza na lokoso te aa na moyibi te kongo alenga soki mbi tolingaki tozala moyibi tozala lokoso na kosala ko papa na mutetela moswahili no natetela moswahili ndeko nanga ele ozanga ebike na bakamarade te na baninga na bamilitaire te oyo tokola ensemble ozomona te barésistant balingana
na bosolo batika kokoselanaka bamakambo résistant ayebaki aza résistant asalaka nini na vi na ye yo komibelela résistant awa nano awa na poto awa ozaka ndekendeke eloko na kosala Congo eri yo koma na Congo eloko kosala Congo ngai bandeko na biso mosusu tozalaki na bango na bitumba o eri tokolibere mboka bato nyonso balingi balongo na mouvement bakonyata mabele te na ndenge nini mboka na ngai na ndenge nini loba nakota bitumboka ala te papa après ti na peti olenga nkoi te kongo alenga na peti olenga nkoi biso nde bakolo bitumbo zola o bakombata bapeti olenga bambote o barésistant nga naza mwana ya Fonis na uta na Fonis est-ce que na Fonis olenga nkoi oba bato boyebi histoire somo ezalaka toyebi ebele moto tikeli siko bayuma basakana na kokosaka bato ngai boye nakolibere mboka nakosala boye mais okolibere yango na 50 euros okolibere yango na ndenge nini na boyokani te groupe yango biteni sangisaka barésistant nyonso bakobe biteni lelo tia bango place moko mais papa Ngwanda lelo patiki biso liso polele bato ebele bamipesaki babi na papa Ngwanda namoni awa babisinga noko nani combattant résistant Léon noki ale makofi na matanga kuna nana beti yesus na makofi na matanga yoki ka balobi ke o balese makofi kuna o ba menacer ozomona matanga papa honoré eza matanga ba congolais est-ce que bato ba finga papa Ngwanda tozoloba wa bango wana bazali kuna ti pone babetaki bango te mais pour l'année bato ebele pe tomoni te papa Jovin tomoni ye te la matanga liso polele bato ebele ye moko présidente ya Pareko mama Candido keke tomoni ye te yo atanke moko penza oyo osolola pena fara na papa Honoré Ngwanda ata oza susu na Pareko te mais absence ya bato wana pourquoi liso polele sali ndenge wana bon papa Honoré Ngwanda ndenge touché komba papa Honoré Ngwanda na mutu nyonso ayebi malamu papa Honoré Ngwanda bando kipe abando kokabola bato te papa Honoré Ngwanda vraiment il faut yeba ye malamu ata mutu oyo azalaki mutu pamba na kati ya lingomba wana soki oyebi papa Honoré Ngwanda malamu il faut obanga ye oyebaki papa Ngwanda asolaka na mutu nyonso azalaki mpenza papa boko obodi ere bato mosusu azolobake no papa Ngwanda ngai nde papa Ngwanda azosola mutu nyonso akobenga yo akosola mpe na yo mpe na suka yebi soki no masolo etali nga na yo ozomona bon li question tu ninga ya mama Candide na papa na kulutu papa ya Jovin na réponse akopesa yo te wana bato Pareko bango moko basala makambo na bango kwa ingeta matondo mingi ya solo bandeko tokomi na biso na suka ezali kaka mwa toilette ya moke tokoluka lisu polo po tosala susu émission mobimba ya solo bandeko balandi bozala toujours branché pete libota nanga mama terminus mama Fatou Chudi na peso bambote bele mama Fatou Chudi yanga pe yango na Kongo alenga bambote maître Chudi maître na peso bambote bele mwana ngai maître Chako Ochudi na peso bambote bele mwana ngai mamomba Ochudi na peso mbote bele bisiko zwami mbote na famille Ochudi mobimba merci pe bandeko na ngai nyonso baya na ngai baleki na ngai le seul qui nous reste Scorpion na peso ya bote bele mbote ya trop oyebi ke Scorpion na biso ve lolo oyebi Scorpion nde mutu adevalaka eloko moko ndeko moko na kotisaka na Pareko na bando zoyo lokola ndeko réunion esalamaki akende kolobaki no ngai liso polele na memaki na Paris toyokuta na Champs-Élysées na barwandais soki 18 ozomona biloko ndenge wana soki Scorpion te ndenge nayeba eloko ndenge wana te Scorpion abenga mais Scorpion alobi ke bino bato bobema drapeau ya Zaïre moto ya liboso batia drapeau ya Zaïre ke lelo ekomaka ndenge ekoma lelo drapeau ya Pareko epanzanaki mokili mobimba ezalaki ide ya nga na Scorpion biso nde tosalaka yango bon kaka ndenge mokili oyo bapesaka bato meresi te oyo nyonso nga nasala na meme na baradio soi-disant baradio wana mpo na kotanga kombo te naza na mauvais souvenir kombo mungongo oyo bato bayebi yango mosalo esalaki mpo na résistance de oragai kongo alenga yango moni kongo eza koponga te
yango moni bitumba ngo ti papa ngo anda kufi lelo ezoyebana te okomona bitumba ekobima siko apareko oyo tozoyeba te suka lango okomona ke ekopanzana ou bien bongo bana ya papa ngwanda tokoma komona ke soki mouvement lelo esili ndenge baorchestre ekoma kosala mayoka mwana mpe ya président ya mouvement azwi mouvement lobilobi tokoyoka te ke apareko ekomi ya mwana ya papa ngwanda aza papa na bango aza fondateur ya mouvement wana papa na bango lelo oyo moto atikali parmi bafondateur ya mouvement wana eza papa ebama azali papa na bango ami d'enfance ya papa Honoré Ngwanda soko bango moko mpe bazwi yango bo eza droit na bango kongo koma ndenge wana te kongo koma ndenge wana te eza masolo matondo mingi ya solo bandeko tokomi na suka bozala branché na Congo Alenga TV bosa abonné massivement bandeko na ngai botia ba j'aime tokosala bino bemission ya ndenge na ndenge Peter Ochudi ye wana azali kozonga na ye na mboka Belgique ayaki mobembo wana na mboka Allemagne tokoki kotika ye kaka boye te yango tosali émission oyo mbangu pote ya solo tomeka kotuna ye masolo mes condoléances lisusu na famille ya papa Honoré Ngwanda bango nyonso tu mpe na famille na ye ya Pareko nzambe apambola Pareko ekufa te les résistances continue tozali toujours wana mpona bino bandeko ya Congo bandeko ya Kivu tozali toujours na bino ezali pasi mpe mawa mingi komona bana mike tozali kosenga na président Félix balibere bana wana parce que biso en tant que bapapa tozali na bana na bandaku ezali kosala biso pasi mpenza pasi mingi mpo bana mike ndenge wana bakoki kokanga bango te condition ya Congo ezali malamu te pasi ezali na Kinshasa biso nyonso tozali kokabola yango na bandeko na biso pamba te famille ezali kuna mbote na ese la grâce la koko de tous mobange na bango mbote na bandeko nyonso tu bamama nyonso tu topesi bino mbote barésistant combattant nyonso tu topesi bino mbote nabosani te libota na ngai baleki na ngai bana tata na ngai bana mama na ngai bandeko na ngai nyonso bana bandeko ya tata na ngai bandeko ya mama na ngai mpe topesi mes condoléances makasi na Mélanie na mama Mélanie oyo tokufela leki na ye mapinga akufi mpenza mutuka ezongeli ye mutuka mapinga na kote ya este kuna nde akufi yango toyoki na matanga na ye awa mama Mélanie na Leverkusen mpe na papa Thomas mes condoléances na tata mwasi na nga mama Elisa mama Kombe Ochudi vraiment mes condoléances na oyo ekomi na kati ya libota ya papa Thomas Mbalungidi vraiment Congo Alenga bandeko na nga nyonso boyebi ngai vraiment bambote na ngai komela bino bamama oyo nyonso oyo toyebani malamu nabosani te mama na biso mama Ikokelo Kendo nabosani te mama Maureen na bamama nyonso mama Ngwandoline boza ebele bamama na nga bolakisa nga bolingo yanga wa bino leki mwana polele jisu général Congo matondo mingi liso polele nzamba pambola yo bon retour na mboka Belgique donc liso polele ye wana akei na ye botikala malamu tokutani bongo mbala nsima matondo